misaki bino kolia ntango nyonso nalola soza kokumisa kaka nzambe kotondo nzambe na ndenge abongisaki nyonso na ndenge asalaki esili obandi kokanisa mpe koyebisa te na kolia mboto bakalingi na l'huile ya arachide na makemba oyo ya lituma na nyonso biloko wana ntango kofungola miso etandemi na meza ezali likolo ya meza mosantu moona na ye alali pongi bon sikawa bazali basantu to ebele généralement bozali bamarie bon mosantu akoki kotonda kaka na nzoto complètement wana akozala na ye kaka wana na ndako wana mais azali yo soko olali boye ye mpe na ye azali kaka na position allongé mais na likolo na yo na bango moko bayebaka mpenza nini elekaka te baza kocomprendre malamu te oki te etenge azoloba esalema kaka ndenge wana elikino parce que moto apesi ye explication azali te ye azomona kaka azovivre oza komona bon donc yo olali boye ye na ye fa alala mais lokola akolala na kati ya nzoto te kozala kaka wana likolo na yo lokola nde azali kaka na yo nazolaka bino lisolo ya mbala moko mama ya Christine azalaka diaconesse ya baprotestant ayaka dani na mobali na ye babatisami na molimo mokolo moko lokola bazali kotuna mituna mingi nalobi bamona oyo eza koleka ye amoni mosantu oyo aye ala likolo na ye oyo ya mobali na ye alali likolo na ye mpe sikawa azali kolamusa mobali aza koyoka te obi tala alors ntango mobali ayi kolamuka oyo yamonaki esili donc oyo wana ezali baphénomène eza kolekela bango moko bazali koyeba kaka ezali bisembo na biso bazali koyeba na ndenge eza koleka mpenza te ngai naza kolimbolela bino parce que ngai miso na ngai ezali kobumbolela bino secret ya nzambe bango bazali kuna na kati me bayebi na bango te ozali na mwana na kati ya ndako ayebi nde epai mbongo eutaka mpo ya kolamba biloko ye aliaka ntango nyonso naokinzala nalia yeyebi epai eutaka amonaka na balambi biloko alii bazali kuna kaka lokola bana mitendingo baza koyola na bango te amoni kaka mama naokinzala mama alobi ateli biloko te voilà vi yango ezali ya peu ndenge mama nazoka posa ya mai mama meriti mai ezaka bete bon bazali kaka ndenge wana ezoyo azali na yango ekosalemela ye mwana moke alataki bilamba na ye abandi te bilamba na ngai ebebi mama kotikana bilamba wana alongoli ye bilamba alatisi bilamba moke bazali ndenge wana mama yango invisible alingi biloko esademi asili kolia elungoi bon biloko nyonso ezosalema kaka ndenge wana azali na kati ya ndako besoin na ye ezali abima libanda te baninga baza koyemba nzembo parce que kuna kaka koyembaka kosepela kozala nosengo oyo ya kosalisa bato baza koya kosalisaka bato ata lokola bozali wana bato basusu baye awa te bon bazali na bifai bango bazali lokola nzambe agénéralise puissance nyonso na ye ekomi kaka puissance ya balimbongi eh bien basantu baso boyokaki citoyen baya aza koloba wana azali soki asambeli aloti bayebi ye batonga bayi kotobola c'est vrai parce que soki ozali kosalela nzambe ozali oyo azali kolanda ye na ntango oyo ezalola mpe makasi bakoya bakotobola batonga tonga ezalaka kuna oyo biloko wana basalaka na service ezalaka mpe kuna lokola okomona basantu bakoya bakotobola bino batonga bakomelisa meme mamsu olali bomoni bamelisi yoke elamuki nouti komelekisi moko wana namonaki masere moko masere te eza basantu donc lokola ndenge outi koyoka moke oyo mosantu andré alobi na yo parce que ye ayebi mpenza ndenge elekaka te bapesaki explication te azali kaka kovivre ngai balakisi ngai oyo ya kolimbolela na bango na bino baza koyoka kaka wana lokola nazoloba wana baza kocomprendre te kaka lokola babebe mwana moke azali kokola na ndako bon ayebi na ye ndenge bazwaka mbongo te amoni kaka mampa na ntongo ti amei biloko ya kolia alei bilamba bachange ye e azokontinue nde ndenge bango bazali kuna oyeti yango. Merci Papa Mokona, satisfait. Bonne Papa Mokona.
Mbote. Bote bana miso. Papa merci le songai mwana wa kandolo kufuta. Oui. Sisi ngatura ngomwe za malamu tepona sa remede prinsana. Papa kotuna ngani za dipana dite ya ele kaki tona basali ya nsambe. Ne basali ya nsambe. Lobi bazali ba envoyer ba bonani pe ba bengani. Kachara kali motuna ngana tuna pona taraki nano fi ya papa Simon Kimba. Toyokaki pe balova awa pe toyoka nansi ekini faiblement ke nguya na ye esikalaka na basimon pati sisi simon pati banani mosusu ayana tuna soki na baenvoye na babunami na batinda meo deja papa si alingi asalela ye asalele mosala soki akoki kolege nguya ya ye ya nzambe na bagénéral na bato oyo alingi kotikala bien toloba batinda minyoso puisque balengeleke ye batindi ye akozala kaka na nguya mingi oyo ye akoki kotikela bato oza kokanga moponami akoki kozwa nguya me nguya wana ezali mpo ya kotikela groupe ya bato akoki kopanza yango mpo te ekoma nguya ya mokili mobimba te toloba baponi moko na libota moko po ye azala oyo libota lina likokola na bonzambe omoni ebandi kaka na ye na groupe na ye finalement mosusu peut-être nde nzambe akoprepare moko ya kotinda aya kotinda mawa me baponi ye kopona po bato oyo batindamaka kaka na mabota oyo wana nzambe akochange mabota yango te kaka yango puisque oyo ezali lelo nde oyo ezalaka kaka recommencement oza kokanga baponami baponi ye na ntango wana na makambo oyo elekati na ntango wana na circonstance wana etikali lokola histoire ya nzambe mpo ya epoke wana mpo ya baponami wana mpo ya libota na ye te exemple mpo ya mabota mosusu mais azali na puissance moko oyo akoki kotikela bato bakoma kosala yango comme puissance te mais azali nde na enseignement oyo ye atikeli bato mpo azalaki modèle mpe nzambe aponi etikali enseignement oza kokango yo batikelaki biso puissance atikeli biso kaka liteya ya modèle ya kolanda nzambe ata soko mikakatano ezali ata soko bayaki na masenginya atikalaki kaka na yango tandis ke batindami boyo bazalaka na ye kuna ntango nyonso bakoya kaka na puissance mpe na mission éternelle baponami mpo ya oyo mosala nzambe aponeli bango oyo te etikala liteya na ntango wana lot atikela biso kaka liteya lot atika puissance moko oyo tokoki koloba yango ezali puissance eza kosala mosala ezali kaka liteya oyoki mbote papa mokonzi mbote mbote bana lupanga santo bano kuna banso kombo na ngai lombo papa mapasi oui papa toyebi sikoyo te bandoki nyonso bakoma kopanga kokota na bandako na biso kasi bamosusu bakoma kokima bapeyi mosusu mais eloko moko na to comprendre te okomona kei pays mosusu aza kozwa badiable aza kotinda na bandako mais badiable wana aza kotinda estce azwaka bango na nzela ou bien ya famille kaka ya ye ou bien akei na cimetière amoni bango na nzela akangi bango lokola basoda mpo bakende ko faire souffrir pa na nzambe eloko naza comprendre te yango wana papa bien tata mapasa badiable ezali bato baza kotambolaka bawei ya mabe oyo balingi kosala mabe bazali kotambola bandoki bazali komona bango bamonaka bango basololaka na bango se lokola brigand moko azali awa na kati ya mboka ayokani na bavoleur
bavoyou alobi okoye epai na ngai natinda bino mission na ndako ya nzete biloko ebele okende koyiba kuna ye akokende te soko bozwi tokokaba biloko lokola ye azalaki koya na ndako ya nzete ayebi bakoyo nyonso oyo biloko ya nzete ezalaka abandi kopesa bango instruction osoki bokoti na porte oyo ya nsima okokuta lisusu porte mosusu ezali kuna na kati na kote ya droite okoti wana basanduku ezali kuna na basanduku wana abombaka mbongo ainstruire bayibi wana e bayibi bayei babuki ndako bayei koyiba omoni ndenge baza kosala donc bango bazali te lokola bayibi oyo babangaka na bango te bazali lokola bakomando oyo alobi soko nakufi nakufa mais pourvu que naganye bango principe ezali lokolo ya baparakomando balobaka tiose peu abi nameka kaka so bakangi ngai bayebi ntango bayaka epai na bino koloka bino bana ebale mbongo balobi toyebi tata na bango mais nakei kaka tokotala na urgence spéciale bandoki mosusu bazali kosolola biso kombo ya ndoki oyo aza kosolola biso basolo wana nani na mwana na ye oyo tata oyo azongaka lisusu azofanda na singapore na mwana na ye bakendeki bango mbanzi nabosani nkombo na ye fonenani mosanza andre na nzambe eselani nono nkombo ekimi bo nakanisi tata wana tika na nzoto tata wana azali kosola biso masolo ndenge balokaka bato malamu te malamu lobilobi yango oyo ya kala mpenza moto ya singapore na mwana na ye bazalaki ne wana bon azali kosolola biso ndenge nini basalaka soko bakani baya epai na yo bakobaluka to fourmi bakoti na porte o porte ekangemi ntango akomi kuna abaluki ndenge oyo ye azalaka akamati molimo na yo abaluki peut-être mpese apumbwi akei bon abanda nyoko me uta makambo ya oyo elekaka na 85 ya kobuka bango mapapu esalema bazali koleka na ntango azali koleka akomona yo babungaka bino te alobi bana na yo donc azoyebisa ngai naespecial alobi bana na yo nyonso toyebi bango lobi boyebi bango na nini me yo tia bango moto na yo nalobi ntango bana na ngai balekaka mpe bino boza komona bango bosalaka babuni nini alobi toyebi te tokolonga te me tokoatake kaka donc bayebi bien ke bakolonga te me bakomeka kaka po mbala mosusu akoki kolonga nakoki kokamata basusu bazali awa batisaki bondoki esili kaka lobilobi demale le père azali awa azalaki ndoki monene euti esili na mikolo mingi te tozali na basusu na ekenge azali na urgence spéciale azalaka ndoki monene bakoki kosalela bino batémoignage bango alongwi awa akei na chine omoni motika chine ezali ye na badiable ya chine bakoloba ye azoba na monoko ya bango me yo ekoyoka kaka ye oza konga ndenge yango ezali bon toloba diable moko ayebi kaka koloba libinza badiable mosusu bayebi kaka libinza ayebi lingala te oyo bakufaka na kalakala bayebaki kaka libinza bon yo ozali mokongo bon toloba yo te me ndoki moko luvezo azali na bakongo soko amoni diable wana ya libinza epai bakokutana to na équateur to epai wapi ye akoloba na ye na kikongo kende kokangela ngai tata mapasi apesi bacoordonne na yo diable wana ya libinza azali koyoka kikongo clairement mais akozongisela ye na libinza ndoki mpe akoyoka epuis akoyawa koluka yo iva bacoordonne bapesi biloko wana ezali kolonga kaka mpo ya faiblesse ya bana ye balembongo bokokaka kosambela te lokola mpe bitumba ediminue osimo esila bato bon badiable kaka batikali badiable biloko pamba
na ko ba ko fine kama ta ba ko bo ki ba ba diable ba se makati mais bateau bazalaka il y a plusieurs centaines il y a des tonnes bateau cosmos sango bazalaka oui vile il va coopérer azali kula tindika kama wa pepe moko pe okufi bateau baza coopérer ndenge wana bango bakuyokana na batu bakosala oyo bakosala banani balekima mabe badiable oyo bazalaka banganga parce que bazalaka bandoki te badiable mosusu lelo asalaka masumu azalaka ndoki te awa na mokili asalaka kaka masumu na masumu naye bakandi ye kuna bo akomi kotelengana mpo ya kozila mikolo na ye ekoka na ntango wana barequisitionne akomi babenge koopere malamu te akomi koyambala mosusu balobaki na akota na nzoto oyo ekobetela nde mbata oyoki mpasi ye awa balongoli ye bakandi ye mais boyo bazalaka banganga bayebi batechnike bazali kosala boyo mpe bazalaka ndoki bayebi technique bazali kosala na bondoki baloni yango lisusu na ndenge bakoyi badiable matata mingi nde boyo tozo kobundaka na bango mikolo miso ate ozali na poto toyi azali na poto akoyaka frontière ezali na te immigration ezalaka te non service ya immigration ezali te bazali par contre na système ya administration ya territoire mais sans immigration c'est-à-dire ndoki moko akoya toyotango bazali kotambola na avion to lokola badiable bayaka soko bayei na kinshasa bakei na kalamu na zone ya kalamu po sentinelle moko nayebi te soko azali kaka na bomoi sentinelle moko azalaka kuna na kalamu mosala na ye professionnel sentinelle nde ye chefu ya bandoki nyonso ya kalamu c'est une sentinelle ata soko nini ozali ndoki ozalaka directeur mais ye nde patron soko bokomi badok ye sentinelle wana patron donc ndoki moko te akoki kouta epai mosusu aya koopere na territoire moko sans accord ya patron wana ya ndoki ya epai wana et même na quartier même na barue parce que na bango na administration ya bango bazali na naloba lokwa utawa ti quartier ti pharmacie ya ozone na nzela kuna nakanisi territoire oyo nyonso awa tepu ya bokonzi moko ya bandoki bazwi ata bita ata motoba na bao basusu bandoki oyo ya kosala makambo nyonso baza kosala donc moto moko te akoki kouta epai mosusu aya koopere awa sans son apport ekoki koleka te parce que ye ayebi bato oyo nyonso balokaka oyo bazali awa ye alokaka yo te mais noko na yo oyosaka na base soko alokaka yo atia yo elembo ye ayebi te yo ezali moto oyo balokaka mais motu ya oyo alokaka yo soki alingai akozwa yo il faut tuna yo autorisation sino akotika yo kende te parce que yo ezali nyama na bango batira komarke yo ah oui yakendela nyama ye moko afutaki akokendela yango ye moko te ou bien akofuta en nature to mpe akofuta en espèce po bafutaka bango bambongo na bango ya filosofi to mpe bakotika loboko ya moto wana awa bakei na ndambo mosusu kuna basi mpona bango balia siki lokola sikawa kozwa nyama ya moto efa bandoki komi matati po ebale mobiaya diable soki azwi moto badiable problème na bango bazoutilize yango mingi na rapidité akamati moto awa pa apesi moto akamati akei naloba badiable baza puissance mingi bakimaka mpe mingi na 30 minutes moto aza komaki deja na chine ah oui bayibi yo awa bamipesi bakomi deja na chine sika bayokani mpo ya kokende kolia okuna na chine mais opération yango depuis un temps naza koobserve yango baza kosala yango mingi te parce que ekomi badiablo akei na motu nayi kuna ye akomi kuna directement akeki epai ya sorcier moko kuna bon yo mokolo oyo opeseki moyo ya kotina sembe tuna ye okuna mpe oyo wana akopesa nzela te ekomi mindondo sikesi te ekomi soko diable akei opération akomemena sorcier na ye wana oyo asende te bazila bango nyonso wana bakangi motu bango nyonso bakei nzambe alibisa ngai ye alobaki nalakisa makambo ya bandoki te me naza kolimbola bino ndenge basaka mpo bocomprendre opération na bango nzambe alingaka biloko wana nalimbola ndenge wana alobi ngai nazolakisa bino mateya ya nzambe nazolakisa bino mateya ya bandoki te. Merci mingi papa mokonzi. Ok. Papa mokonzi mbote. Mbote.
bane balembonge mbote kombo nanga nyembuta sana. Oui. Papa oteyaka biso ke moto nyonso ntango akufaka alekaka na tribunal po basambisa ye na bayemanso asalaki na mokili. Eza lisusu na ntango oyo tobengaka ntango ya elaka, eza lisusu na ntango oyo ya bozongi ya Yesu Kristo. Na ntango wana jugement mpe ekozala. Nalingi opesa biso ba éclaircissement soki ba jugement misato wana eza nécessaire après jugement oyo esalamaka après liwa ya moto. Elaka ekozala jugement te. Jugement oyo babengi bino boya kosamba te. Parce que jugement oyo wana eza koloba l'origine sokoya na yango oyo ya moto atiki nzoto oyo wana ifotika nzoto to ozali lelo na bongo babengi yo kuna mpona kosamba epuis yoki. Elaka ezali sélection moko ekosalema. Bato nyonso ya mabe il faut bazika po batika mokili etikala. Sika naza koinvite bato boya bobalela mitema bon tosala nini bato balingi te. Nalobaki na bato ya pinde kotika mokolo moko awa ebeteki te bazokunda ndenge eleve te. Bon lokola eleve bisomi bobalela mitema bokoma basantu bobatisama na molimo oza kosakana mokolo elaka ekokoka bato bakozika oyo na bape bakozika bakozika. Na diskitaki mingi na nzambe na makambo elaka napesi exemple oyo bana na ngai oyo baboyaki ngai bakimi ngai na bikolo etoba mwana na ngai ya mobali mpona mosusu atikala ezosakenda alobi ata azali awa na lopango losantu il faut akende kozika na libanda olobona makambo nayo koleka frere ndingabi bon to tofandi na ndako to yalali na chambre ndenge nini na kozika alobi ekosalema kaka te alamuka mpe abima libanda kombo na ye akozika na libanda puisa wana lopango bato bakozala awa kaka boya malamu bakoki bakozika te tolo balokola tozala awa soko bato basusu ngongango ekokaki to ekokisi kawa pe balobi te elaka yango elingi ekoka baoyo bakozika moto kaka tout de suite bakobima libanda te mwa mbula moko ekosala mpo bawela bakenda te mwa likambo dans tous les cas bakobima libanda bakozika yo po lopango losantu ekopele moto te ekomata likolo moto epeli na mokili bokoyi baza ndenge koleka te kobanga nde kozala na bino parce que phénomène yango ekosalema te moto nyonso akokanisa kaka akufi oyo wana ezali sélection moko ekosalema nani akozikisa mais esprit na nzambe bato mingi bakimisa esprit te na bango azali te eyokani te nani akoakozikisa kaki esprit wana abalisi moto mpo akosimbolo oyo okimisa kati ayibi yo bien ntango wana bazwi mitindo bayi bakomi pene na bino alobi lelo soko na 16h to 17h parce que ekozala na après-midi ntango moto ekozala abaleyi yo mais oyo azalaki na esprit na ye to ata esprit avandi na nzoto te azalaki na bitumba na ntango wana yelaka esprit ya kozonga matifaza opération ya kotombola bato na likolo ekosalema na esprit ye nde moto akotombola ye ntango bakarte mikali litombo ebandi kolili ekoti baoyo nyonso bazali na molimo etomboli bakoyimba te parce que ezali eloko oyo kosalema ndenge wana na mistike lokola ndenge bana kisosa bolinaka terme ya mistike ntango molili ekokota na moi après midi to 15h to 16h to 17h toyebi te mais na après midi atuka na ntango wana molili ekoti ntango molili ekokota mikalili ebandi babombe ebandi koexplose na nyonso ye baoyo basusu bakei likolo ntango bakokita bovandaki bino mibale nyonso oziki ye atikaki ayo kokuta ndeko na ngai wapi ozali te oyo wana ezali sélection moko ekosalema automatiquement bino jugement soko otobenga yango jugement ezali jugement lokolo ekozala na ntango ya libre te na na ntango ya libre jugement yango ekozala kaka sélection moko boye bayebanso bazali babe bawei to bato ya bomoi bango moko bakomona kaka te bango bazali babe ifo bakende kaka na boloko bango moko bato bazokendela boloko oyo malamu mpe bamoni bango bazali kaka malamu esengeli batika bino yesu amonani na misi bato yeba kaka te ntango yesu akoya bato basusu ya bomoi bakozala kaka na bomoi
événement ya Yesu na elaka ekeseni laka ekozala somo mingi tandis que mokolo nzambe akodeside ke Yesu aya Yesu akomona na kaka amonani depuis eloko wana esalemi bomoni ndenge bato babe bazokende kokota na liseni libo ya malamu butikali ekozala na événement ya somo lokola elaka te elaka ezali eloko ya somo tandis que retour ya Yesu ezali kaka bawei bakomona liboso parce que bango bazali kuna na mokili wana bon et puis oyo ya bomoi na bino bomoni ye basi ya mabe ya bawei to ya bomoi bakei oyo ya malamu na bawei na boyo ya bomoi batikali et principe ya vie échangé bon mposa ya libala ezali tu te okomotala mama wana azalaki mama mwasi nao kaka boye miside ekwei ye akende na chine yo okende elite ezoko na circuit bon bokei kaka ndenge wana eloko mosu ezali oyoki papa mokonzi nalingi nayeba soki bato oyo bakokufa na ntango ya elaka bakosambisama lisusu ntango Yesu akozonga. Mais bien sûr azikaki bani bato nyonso ya mabe bato nyonso ya lolendo bakotika lokola matiti pamba ekotikala ata mosisa te ata esapi te nzete oyo esalaka kindo bandeko ezali kokita koma aéroport ekozika ngombe oyo bato bazalaki kokende koloka na kati na yango ekozika eloko nyonso oyo mabe ezalaki na kati na yango ekozala te nakanisi ntango na kosilisa makambo ya bondoki ya bato kaka ntango wana bato bango bazikotika kaka te basusu bazali bazopesa bana mike kindo